banga motonya bino molinga bokutana batwe basali jeune bino bokosaka bana poto soki moto aotambola botindeli bakuluna balandie basali buzoba basali ja après bokosaki bobeti bato te kobetanga siko nalingi obetanga ya propre mokili emona mpo nga na yo kaka soni te yango nalingi ya propre makasi eza ke mercredi na 11h mpo lobi lendi nga Karine Mokonzi nakozala okipe mardi nakozala okipe mercredi na 11h bakameramane bajournaliste boya na terrain RTNC wana elingwala ngana ya papi bitumba moto apekisa biso te 30 minutes na démontre nakobeto tala fi o papi oyo tala papi omoni confiance wana oza nango na assurance ya mokie wana epesi yo courage ya omanke nga respect otikali non na 3 jours à pamba po yesu passé quoi ka après 3 jours on a tiré 3 jours t'inquiète pas papa oza kutu mama t'inquiète pas bando bota manano beta mutu te na vie na yo et soki na mutu no tina mutu ke mutu aliboso ko beta na vie no eza Karine Mokonzi yeba ke ngana koma mokonzi te na bota ma mokonzi tanga bible banda soki na Genèse na Apocalypse okoyeba ke mokonzi nyonso tanga akoya na mabele akoya na ba innocent makila ba innocent etanga donc soko kanisi ke okobeta ngo koisanga na mabele yeba ke okozala innocent po nazomono mwana mwasi nazomono camarade nanga donc on keza na biso basi c'est entre nous en fait hein entre nous des femmes entre nous de meufs oh mon bal nanga zaso na sisi kili ceinture tu fais quoi tu fais des meufs de où yo ça entre nous meufs ah ya papi yo za so lati trailing ça kondenge nzambe mo ba trailing a jaune ano kotisi so moi 3 trailing wana ba tindelo ndezo peso posa ko vendre na ba plateau lo ba n'importe quoi la ça trailing to ozolo ba mambo yo zo ba ko bando li peke ko sidi sate yo tala garçon ya